kindumba équiparaté. Kindumba était aussi internet, aussi équiparaté. On a bagage mort depuis tu as le yo ah maman confort est-ce qu'on a Suisse maman confort Brigitte Savanes Koza grand porte main absolument depuis tu as le baby petit glou atatika mutakana misu nanga parce que ça pour l'entendre mon bimanete aibi le pourquoi wana sko depuis tu yo ngoba obima yo ngoba obima na mission de otangela nga mission na bimana msotanga to tsuka kana le boga kanga makana le boga yo mutolo bango yo ba pibia photo na yo na Sankara yo wana voba donc yango yo ozara te na lobi ngani ngani otanga kombo wana mago memenga na papa wemba oyo kitana ngai kaka wana ifai ko suka ka wana yo na le boga ozara mwasi na mbali toni po ekoma likamu nyonso tout avant les boga sala loyo langi relation na yo na le boga ezana ndenge ka musique to ezana ndenge libala avec des musiciens Marguerite vient en Europe il reste avec des musiciens oh demande-moi quoi yoka awana na mutu ata yesu kana na zizu na biso yesu sikoyo amba amatoti ko bimisa bande na biso basi lo kwa bango kana baza mabe sentima ya mutu to ko bana ngo mutu ala la raté amba s'il vous plaît oui sikoyo comment moi makasi na ndenge nini par rapport à quoi Michel toi lingara muto atele menarayo wana siko zoba makambo eza polele mais oya kuzu obomina po tuninga posenga question te ngana otuna wa makuzu na tuli makambo polete po ya kuzu ngaki na ndo Serge na liaka na bengi na kombo ni babenga Elvis na liaka na kenda ya rapana nga to kutana to sokola bien yo kanti zo bina ngaki Serge abala ça dit que bino ba fi après c'est boki parate bolingi kindumba ya makasi do ata bala bosaka wana abika kindumba ya net dani les ala raté ninga otoloba mais nga na koloba boyi ndenge bolobaka ke net eza na vitesse bi par rapport na biso kinduma pa net eza na vitesse par rapport à télévision vitesse ya makasi TGV kosa donc na koloba boyi mibalo bala na poto 100 € botindaka parfum rouge à lèvres string donc ndeko zano soko tindaka pa fi ya net yeba boza 60. Salut Nabino surtout vous c'est là on a www.cleboa.com les nazolo banabino que non site yo ezo yara na ba innovation oyo que non te ba de la nation un bon tonton l'homme invisible immonable ba pikene pichu mangaya chéri ya pembe za rasoro moni pichu mangaya omoni grâce dédica la reine omoni Julian Erkamel Julie Sandrine Mopende elle puissance la patronne bon anniversaire na yo donc très dignon moko wana isaraté pourquoi pas na yo 5 kitoko aigle de l'éternel ndenge kaka Herman Ampo ya sala comme sala na ye pourquoi pas na ye Evra Bisango l'homme à la Porsche Cayenne parce que ça noir parce que ça pembe mais rouge et au kabula makam la vie de Nancy est comme toujours trouble. Merci Nabino surtout ba critique au bozo salara nga pena olembate na sala mnogam sala parce que ça normal il faut que non na ba débat moni tout ça qui débat liboso bo critique qui moi trop monsieur bo féliciter qui donc merci Nabino et puis boyer lisusu na o tout ça qui débat sur la musique les gars qui bien mais les lots sikoyo na préféré na za ngamoko mobali mais pembe na ba chéri mi balé ça dit Gloria Olangi oya RD Congo flash RDC flash et puis na Omba Potongo oyo ya Numérica TV moi na mo mutetela lo ma trop boy est-ce que lelo to lo ba moi ebele ou to lo ba awa de ba lelo za niniza ba chéri ya presse na ba chéri ya ba musicien donc les musiciens na ba presse ba comme une relation moro boye donc ngana bino photo e bango awa éviter déjà inutile à se présenter parce que boyebi déjà Glorio Langi boyebi déjà Omba Potongo mais to keneka mbala moro Olangi pour yonde mutu banara moi chaud
relation na nous allons na ba musicien na yebata lelo. Bonjour d'abord bana poto balanda biso oto balinga biso de la nation mukolo site pourquoi pas le roi Hiroshima nzamba Swahili na ta France ben donc effectivement la ville les causes grand frère pop Jani sitanchonga mputu motema nita sita moninga Rex Poloko relation na biso ba musicien za libala mo eza internellement na ndenge nini keza ke devoir na biso ba journaliste ba benga ba chroniqueur oto ba animatrice tous un devoir ya kozala na ba musicien wana toi ba musicien ti ba kokendaka na lelita biso kokendaka na lelita tous un droit ko compagnie ba baza na droit ko compagnie biso toi relation na biso eza bongo to internellement biso ngai Gloire Yolangi na droit kozala ba musicien oto ba artiste en général c'est ça notre relation on a ba musicien ya Congo naza droit ko benga na 22h so que émission ezali na 23h naza kozana concert on est so que na 1h naza droit au monde na so na problème na hôpital na 6h naza droit ko participer na matanga na e parce que ça devoir pour tous ala rango si liwa to kabona na bango te to za libala na biso na bango to balana déjà bango ba bala biso biso to bala ba c'est ça notre relation na musique moi les relations na e donc avant d'attaquer na ke na na ka pe idée ya umba potongo umba ngai umba na ngayo nayo ka relation na e. Voilà, merci d'abord Fodi Akimbi na opesa la parole encore micro non une fois pour la troisième fois na Cléboa. Je salue Yemo Wabili, patron, les boss de la nation. Merci beaucoup pour na musale zo de kakito ko na Cléboa to mata flèche ezaka likolo na Cléboa toujours. Merci na Evra Bisangu, l'homme à la Porsche Cayenne, mon vieux Kanito Sola, tout ça Kanito Sola qui question na yo na zonga nango relation na biso na ba musicien et en relation moko kande Gloire lobby où il faut tout comme plus que famille donc notre voix na ba famille na biso zande to zana ba musicien ti famille no ko monem sur na téléphone na coup de fil beaucoup tani bosolo na coup de na téléphone mais comme on en live c'est un peu difficile tout comment ba trop pris car na ba musicien ba répétition ba concert ba studio pourquoi pas na capé maladie na ba deux na bango so aza ondé to kinarape ko assister bango vraiment ils ont relation moko oyo ezaka vraiment ya libela quoi soko poni monde ya chronique musicale monde ko embrasser monde à presse et que ça la chronique musicale vraiment il faut aux zalaka en bon terme na ba musicien n'importe quel musicien na bimi lelo il faut zaka na bon terme na et voilà en bref j'allais dire que relation de biso de ba musicien ils ont relation moko comme plus que la famille biologique. Voilà, et comme plus que la famille biologique. Voilà ninga lobby mais ça dit mtape sina opinion na e mais relation on a lobby awa peut-être bango balebe ba comprendre mais to ki non kamba mo siko débat siko ebandi l'impresario Claude Ndombasi fait na ngai petit na umbaye yo o avait beaucoup pour il paraît très que donc malem Gloire Yolangi na kati ba musicien de bazara bon yobi maana nani kumana ndeni uzara mwasi nani nosa mutute mosa mutute naza mosa mutute mise mo pito ba Gloire bimangana wala mona otro na nani wana na onde borizara kombo na bitina za ba mise nyonso je parle bien avec ba mise nyonso ba fungola na porte so na bango bien net nano sa fungola la porte facile ka papa fungola na porte facile on a ce gars-là pour dire de la nation. On a fait un rapport pour Papa Yemba, vraiment cool. Papa Gilles a fait un rapport facile. 20 tonnes, toi maison mère mon bimba, la bande banane 20 tonnes, tu n'as ambulance. Fait un rapport facile. Mais les beaux gars, LBDCR. Voilà, yo on a vraiment donc yango yo ozara moi te na lobi ngani ngani otanga kombo wana mago memenga na Papa Wemba oyo kitana ngai kaka wana ifai ko suka ga wana yo na les bogards ozara moi sina mbali toni po et comment les camions surtout avant les bogards à sala Gloire Yolangi relation na yo na les bogards ezala ndenge ka musique to ezala ndenge ya libala. Les Bogards, premièrement, il est marié, n'a pas si madame Mescana Poto, Mbote, maman Dylan, grand prêtre mère, voilà maman n'a pas si Poto Escazan Poto, maman n'a pas tonton Baba, on a Charlène Makanda.
ça moi bien te tongo bakengana na moi na zaka moi sali boka to lo ba mara trop ouais wa mta solo ba ngote tout le monde le barango za bata presse ba ministre bien mané le boka te Serge moi je travaille avec Serge les zara biso tout aux zara Rosa Oza les sanga ba musicien moza zara attaché de presse to chargé de presse c'est musicien encore ngana bana na Serge Alongo Wenge Serge Abenganga to solo la muta branchanga na Serge to benganga LBD le boga autrement dit pot de fleurs Isaiah Guillaume mon contact Grenoble ya Guillaume ta branchanga na Serge to comment na relation le loza grâce à Guillaume ba Rachidi ba maman ba ibis comme ça pour tous les amis de LBD na France ba maman loba to ngana Serge to travaille ka na musenza ya ngai journaliste na musicien ce que comment moi makasi na ndenge nene par rapport à quoi musicien to lingara muto atelemela rayo wana siko zoba makambo eza polele mais oya kuzu obomina po tuninga posenga question te ngana otuna makuzu na tuli makamba polete po ya kuzu ngaki na ndo Serge na liaka na bengi na komo ni babengaki LBG na liaka na kenda oya rapana nga to kutana to sokola bien yo kanti zo binanga ke Serge abala ça dit que bino ba fi après c'est boki parate bolingi kindumba ya makasi do ata bala bosaka wana et bien oyo mto lo banga na bien je pense pas na moi non musicien monté na rolo balikamo na mon journaliste mo to animatrice mon musicien mon balabala ke baza mo sa mobile na ko confirmer to balikamo ngana yebi nano monate tu m'as posé nano monate musicien manana film après non ba makamu na ngai yoko mobom na lo ba makamu na nga kamna o na yebi ngote no ba oya gloire yolangi na les bogards otoni les bogards azana vie na privé na vie na privé azap ezap ma bête so na bimaka na ye mena robo ya rolo bango te parce que na banga mokili na pando ke lelo ke bogar azana moi sina banga na poto na France pour na Paris et ska vandaka azana vie privée na to tavara na musala pour musala je rentre chez moi ndaza wana yebi mobali na ngai basolo la rapé na ye non comme mbano lelo non to yebai non lelo pesa mbote makambo yo gie weska la poto tika makambo yo ya boba moto kanana te na pesi ska ezambo na pesi to balinga gloire na photo mote China Mbenza e Guillaume konza ye wana China Mbenza to pesi mbote te wana vie na nga bandal te Guillaume apara marié to ba vie na nga na bo mutambo ina ko na so boki ben d'autres bataki na mana ben yo so na taille bien aux ondes na mbali mi bale Guillaume ya e ginani mo kana Grenoble na China Mbenza omba potongo venanga kati venanga nzokande na kuzu nga olena bimisa yo moko na umi bimisi po batu ba mona kayo batu ba yebi yo venanga kati ay manampo yo zomo na mamba viela vraiment na seki buké parce que nga na bandi TV na 2010 bandi télévision na 2010 ton a bandi na salle une année après deuxième année copine nanga Peggy Kiwa que je salue à passant à l'oubli non mba papa wemba zara bien omba omoni na no ligada tanga koma ye mo kamitangi loko za mutete la omba faut na papa zaka bien fait beaucoup le kanga mna bani na TV une année boy vraiment on a que approcher bon na mona papa wemba oyo nga na tala na télévision voilà non na salle une année na télévision nan na yambi papa wemba s'il vous plaît après na luka qui était numéro T mais na kinaki juste na répétition na ye copine nga wana a présenter nga devant papa wemba que non papa non na landa kaye omba bandi betela mama ono le balamba mo kitete là et si papa na yebi kitete là tena bote na Kishasa ebi na Kishasa bolinga weba langue te pona ni sova ki dakata sikotokoto ngandeni et étiquette nga oh papa on a mona na télévision wemba akili bana mamba boneni amona nga mais ako budenga nga na beka ne tokota wana ko budengai mais to vandaki to sololi et après na ko boye ki ya ba répétition to signé contrat il y a 2 ans il y a été attaché de presse naé na acceptaki na ne to solaki maso na biso ya papier après comme epé sous na blom sous na kuzu na cc tikanga na sisa olobati parce que biyo na gloire bomi wanga likolo ngana besoin cc na zabo nazaki kutu menacer na ba fille ya ba journaliste ba conscience nga que ngana bimala papa wemba parce que bango ba menacer na continuer bango pe ba na bola vie bango bakanisi que nga lokola bango
balongola bilamba et pas Wemba mon vieux que je salue à passant croyait que ngai po omba je le fais aussi banani on va se balongola tangata mako kaka tanga kombote parce que je n'ai pas le temps ba olandanga o ayebi alukanga na kuzuke na omba ndeni okoti bilanga nanga nga natangi yo déjà o longola lamba wana natangi yo na mona yo lota natangi yo voilà alukanga non omba ndeni okoti bilanga bilanga no na ndeni. Oh non, moi je sors avec papa. Ah bon, toi tu sors avec papa, mais moi je sors pas avec papa. Moi je fais mon boulot puis je rentre. Et puis ce que je précise aussi, oyo bande on a biso mingi ba chroniqueur à musique ba baraté, oyo mingi penza bazana ignorance dango. Musicien nazo beta cité, je le dis à haute voix, musicien aza lokola mobali nyonso. Aza quoi Herman Emporio aza derrière la caméra, aza quoi Freddy Akimbe o asimi micro, aza quoi de la nation Colosite oyo. Le roi Hiroshima, le roi LBJ. Aza le kola Akasia Mouyaya depuis Belgique. Aza le kola Mubali Nyonso. Mubali Nyonso, nazo ko sa dessin na Mibali. Mibali Nyonso bo landanga. Et le musicien, je parle aussi. La tie bango en général parce que ce sont les hommes en casquette na bango za musique et tant que musicien mais na Mubali aza Mubali. Aza na son sa nzoto Nyonso Mubali azala nango. Mais yo olingi mosi na nzela to pesa exemple olingi mosi na nzela Freddy Akimbe oleka ouvre chérie bate ngala linga nisika omba potongo guitare acoustique quoi ngate loba ve beaucoup voilà obengi mosi na nzela non tanti na CP non premier rendez-vous bo pesa inaye otala non habillement na ye biso ba jeunesse loko to bosse na ngwana obenga mina musicien na téléphone musicien yebi wa mona na télévision obenga na téléphone allo n'importe quel musicien, on a rendez-vous, nous avons besoin de toutes ces émissions tel jour. Ah, c'est bon. Les cas de répétition, bien les cas de concert, bien les cas de place boto koutana, tous fixer rendez-vous. Journaliste, on a un roya, bandego na ngaya net. On dirait que tu as chasse au l'homme. Ako beta teni moko moni que non mouba to yemo musicien tanga monier abika oyo ayene ko mitika livraison à domicile. Donc eloko ezo sala que na mona ko ba violer ba musicien. Ba chroniqueur à musique ba violer ba musicien parce que on yende ngwana musicien za mutu na makina za na mai yo yena onde ngwana yebisa ngai oko ya pende ngwana na sambo wa transport yande ni pembo wa ticket na mbo transport musicien zimbo apesi yo ovanda ka botindi petit mo yebise to melate basangi ye journaliste chroniqueur à musique o yena répétition mutu asomelo mabandi ona na masango ona na biema mabe abandi na masanga abandi na mbo asukiso na mbo wa transport ce que soit bien on a mbetu elo nezangi siko makambo lobi wana tango ngasko nena linga yango siko na bandi makambo Ange Akimbe grand frère propre na moninga LBJ Yannick Tantuli Weber Rémi Yang poinité l'impresario Claude Dombasi Demidi et Chancel Mbemba Glorio Langi asaka na net Omba Potongo asaka na ba télévision Kisasa sikoyo différence ya ba fille net na ba fille TV Kisasa banani bazana kindumba koleka na banda kotoyo to na banda kotoyo na bana na yo Freddy maman ministre ba mutema tous pepele mbeto le grand prêtre mère maman mili pokapa maman Godé Kitenge grand prêtre mère aussi na bo araba maman ba papa elinga olinga mbala ba fitina lo barabu ba chérie na Freddy ngana obala yo Jona ngoyebi nozana yo za onoyebi ngai Jona yo yebi Jona ngai na lo ba bien Doris Ngalula Freddy kindumba équipe te eza nani Doris Ngalula Doris Ngalula aux États-Unis ngana ngina bwaka Freddy boni kindumba équiparate kindumba ete yo fi internet fi nino équiparate ngana ba kadage moko bo depuis tu lo bato vana yo ah maman confort escana Suisse maman confort Brigitte Savanes koza grand prêtre mena sombote depuis tu lo ba bi petit glo atatika mutaka na ministre nanga parce que c'est un peu l'entendre na bimanete aibi le pourquoi wana sko depuis tu yo ngoba obima yo ngoba obima na mission de otangela nga mission na bima na msotanga to otsuka kana le boga kanga makana le boga yo mutolo bango yo ba pibia photo na yo na Sankara siko yo nozabi obika Sankara zana mobali nanga to zana Sankara na poto adete ya kimpui Vientoni Gloria photo bakangi yo photo na Sankara na mbetu photo ba komi bien
bokangi Glory olangi na hôtel na Sankara hôtel yango siko ezanga kombo po hôtel yango na élève manga na Sankara po bakanga na hôtel ngana na bilamba sikoyo ezaki photo montée ou bien ezaki makambo solo parce qu'il faut tout net moi le tout ni soki eza ya solo bien eza lokuta poser cette question je voulais te répondre bamontaki yango photo wana ngo esikanga na futelaka garçon mo wera boka Laurent Café Musique asalaka chicha na café musique ndakota chicha na ville c'est Laurent ils andako Laurent tofutana no pas mort ezaki Laurent ne mo asala ki ratozana ba DT ba misi bela weki to vandaki on vandika papa biso ngana lo bakelo na bomba ngo te biso moto kangana ko eki photo check to boki ne tana ba photo internet ntabenga nga mutali boso longa photo ezaki bien merci mbokani olangi te loko gio abeninga ngana longoli photo na longoli kaka photo bouche autorisée bi photo bakangi glolangi na hôtel na Sankara wana de kuta vanda kana bandali ko tomona mwasi ne Ali de na solo kana mwasi na ali sikoyo Sankara za musicien sikoyo ngana tuna question te ngana sikoyo tuna question mususu photo wana ezaki monté ou photo wana eza monté ou bien ezaki photo vraiment ya solo je pas refuser ça photo ya photo mais ça nde ba komaki bakangi glow yo la Sankara to longola kasi hôtel bozaki na kata chambre to vandi na ndako bandako ndeza ba studio kana za bandako to vandi tambeto to vandi kibiso nazo na je pas refuser ya oyamba tete oyamba ba Nicodème oyamba ba Misa Wenge to ekambo biso moto sekata mo ke bucho to za komukosa makambo aho mokosa c'est que je disais que Kindumba na fi internet ba film su bazara na internet ba banda na kin ba banda na kin ndere lo yomba lo binga ba film su ba za so moni ngana le boga glama le boga pourquoi nenga wedam su Serge Longola ka pantalon pe yesko boulé ni Serge Longola ka pantalon la facilité te gloria peut que Serge Longola pour ngafana le boga ça fait 5 ans ko beta machine à 5 ans na soka na bimaka Serge Longola 5 jours donc maman moi ce n'est confirmé mais moi busy pour appeler ça busy te mo repesa na business na to ka repesa na ba busy oyo ninga ndeni na bika busy eza business bibebe ko ninga na te o ninga ndeni mais ça mbote ro repesa na business litama ro simanga pe bo gloria ça va aro benga nga pe peta ro gagner nga pe pona petit na ye aro gagner omba abangi nini abangi te répondre to ba yeba to ba commentaka photo na Facebook ba yiba ba sur internet gloria le boga bani ba moni na bona le boga na restaurant ba zuba kangi photo ba tete ba ti non à part TV mais eloko gloria na contredire mo mukiko tout voilà omba na kai l'impresario Claude Ndombasi et Fra Bisango yoka e parce que lobby na vandi calme na yoki voilà après c'est au début différence entre ba fille à net na ba fille à télévision normale abika Kindumba ya net na nini za la raté ninga otoloba voilà mais nga na koloba boyi ndenge boloba ka net eza na vitesse bi par rapport na biso Kindumba pa net eza na vitesse par rapport à télévision vitesse à makasi TGV ko ça donc na koloba boyi mibalo bala na poto ça un robot tindaka parfum rouge à lèvres string. Donc, nous avons ce pas fait net. Il y a besoin de 60. Bino, c'est un homme compté de ah, ok. Dans la partie pritin. Voilà. Dans la partie pritin. Pour nous, on a boy. Musicien mogoté. Ou lomba coupé. Yo polingina na panza ondenge na panzi Chloé. Panza na yo. Panza yo. Yo, je suis là pour ça. Tu es là pour ça? Oui, je suis là pour ça pour répondre à ma question na yo. Neni ni Roger Ngando. Roger Ngando ça bien. Quand ça tout ninga na répondre. Roger Ngando ça bien. Ça très bien na PCP mbote na moi sini na bana. Relation bozara nango ça va. Tous en relation normale. Tous en relation normale. Na yebi que vous avez la relation normale. Émission nanga bizanga ko yate so na bengi ayaki émission nanga voilà relation normale kubungisa maloba tena loba mamna no loba bon 60 wana bazakuna awa na kin ba journaliste akishasa awa derrière les hommes derrière le mécène derrière le musicien surtout mikolo ko ba musicien ba pemba mécène ba vieux to boire wana oya Willy Musheni koda mboka nani revi ma tita liebo Patrick Boya on t'est mon vieux que je salue à passant tel tendai maboko bank choisi ma tata donc baza kaka sima ya ba mécène wana ya kosakana te je salue salon LTC Fernando Mbaya place tozali mutu bo fingi trop na net wana kolo place oyo mutu bolobi lobi mingi surier
mais bozier ba calamité ba oboa que la bino loko na ye moko bo comprendre ce que position na ye. Bon là voilà nando lo ba que ba saka derrière le mécène. Ba mécène ba vie ba tuer ko ba pesa ba musicien mbongo. Pe ba musicien ba fille TV abiso awa azo bi mana mécène moko. Azo pesa ba 10 000 balles, azo pesa ba 5 000, azo pesa ba 2 000, azo loger, azo foutre les palais. Moi limbaka mongo mécène na ko pesa ya bi mana musicien mo ko pesa musicien. Donc vie moko ya Sodome et Gomorre. Donc musique bimana grand prêtre mécène moko bien moko yo o a soutenir un musicien. Mais mécène on a pas dit que non am so ko fipe journaliste moko bobi ah je sais moni eza métier moko noble na joyer na va na futele mo parler mo nini. Mais bazoka ba déception quand ba musicien o bango ba pesa mbongo. O mécène contre na parler azui moi ketch azui moi costume apesi musicien wana quand le même musicien a abimanga sur kaka na fille journaliste oye et belchar oye alojaka. Voilà c'est un peu ça dans la partie prité parce que oyo monique ngala bimana musicien numéro na opesa abenga même na numéro site aloba ke no omba potongo obimana kingani ngamoko ne yabo maboko na pembe wapi na yebite quoi. Oui, est-ce que ça m'a bien je pas comprendre non tout faire comprendre bat ceux qui musicien le roi balade ah moi on a glo langue akobala pe glo langue ya milolo na jos ya libala mais c'est pas quoi balé baza moi c'est nambal oh et bon te milolo ba bota jo milona na jos gloria zianan ya milolo na jos denda baza moi sina mobali reconnu monde entier babota papa na Jomilo, maman na Jomilo, Yamilo. Si quoi ebisanga musicien le quoi bala na été par exemple parce na célibataire. Aza mobali le quoi mobali nyonso to monaka. Alingi Glorio Langi. Ngana sepena rôle était pas musicien. Depuis qu'il peut so ka sepena na yo pe ya ko bala. Moi na poto elle comme déplique tel comme to. Bala pe. Ta bala ta na moi sina ye. Voilà donc ba musicien nyonso tout parce ça na ba basi na ba ombe ba bala. Divorcé. Alingi Glorio Langi na boy pour ça musicien ko da mobali mso ba shona nga le roi musicien est interdit artiste chanteur to drummer abala journaliste je pense pas mais faut te banito ko salango il y a des sentiments sur ça là ba sentiments entre babiso mi ba roye bango pété mais na ndeni le koma ko bimarana par exemple bimarana na Abraham obi ka bomana moi sino le kina te wondo ba blo ba ta comprendre non nous avons des sentiments personnels organisme na biso na sentiments na biso et que talé vient na télé pour akoba nga pa tingelo alliance de linda ka ko la alliance akol le milolo ba vana alliance ndenge mo ko mona Ahmed Abalaga Irel Lupuru Soraya abotise bana il y a des choses que gros ça ne match la mona maman Bilabel bazana papa na biso taboulé ba botina milolo mona ko une grande fille to isa bolinga ko ça no bolinga te ka lo musicien na na ko linga été sikoyo peut-être toujours se comprendre Glorio Langi Kindumba oyo ezotambola entre le musicien na presse. Kindumba za ya salité et puis bino bokomi ko bunda. Ngana yebi ke note nabi soki na lobina yo otangi na bateau yo sola ba on na ta presse otangi bele mais bateau o sola na ba on na presse. Ya ba fille, tangi na ta deux kaka. Ko so ndoro so na bete na so ndenge. Je parle bien avec Rafi Toumba, je parle bien avec Evelyne, je parle avec Magali, je parle avec Omba, je parle avec Gypsy. Bate Belena et Porto Ariana Domingo, Solana Bango aussi, fa petite quartier de Solana Bango. Surtout que Solana. Aïcha Koro Solana. Grande sœur propre, je connais Aïcha, j'étais pas à la télé, on a la deuxième année, 6e année, 14 octobre. Karine Mokonde. Tu es banité, na répondre loko to tikala to mona bonanzela te. To non ça ko de forme ko na ba guerre ba na mikolo na ba voisine na ota na moni ga ja ba tinga mutotinga voisine bana bata braza c'est ni bata braza to bongisa déjà bata braza ça passe pas la poto to bongisa déjà donc ba fongola déjà frontière trop mo le cannabis parce que lo ale bomi lo mo lo bien a préféré Nathalie est-ce qu'on a compris yende fiango des araïs est-ce qu'on a yende wana nani Karina comprend ce que yende des araïs pour la zoye bato okukana kaza ndemo qu'est-ce qu'on a ota la vidéo na ngolo ba préféré ba ndero na yé ba nerone ba journaliste ba ya RDC ba finge que ba voisine na comprendre lo na binde ale au moins on réfléchit bongo to foza lo mo Grégoire no créabilo mo po a ba préféré singa ya biso e benda na to ngana ye to ya roso na jouer ça awa ba ndeko ma ba voda ville te yo ne boza un problème ça un problème te na lo siko ne ni singa ya yo e benda na alobi na ye o comprendre yo gango te
yende alobi ke ye alobaki ke banani ye moko nde Gloire nde alobi mabe alobi ke ye alobi ke anti préfet ba benda donc ça que vous avez un problème bien quand tu as bouche autorisé alobi boye a préféré aswa nana bandeko na ba journaliste à République démocratique du Congo za singa ya famille ko benda na me katana te ke ba voisine na yende balobaka yende na ko ni moi idée na comprendre ça bouche autorisé faut ko tango na ko tinga na comprendre mais so tuniye o tuniye ngai to swana nani abateli la na tanga communauté ko finga ko finga ete to bat le jaune baloba o ya fingi yo fingi ye loko to ebanete yo net yo finga trop tena finga trop te ko finga otelanga mission na tanga komona finga ye o tie mission oyo ngai Gloire yo langi na tanga komona ye na tanga komona wako finga kota pucho to mako finga ba finga na ba Brazzavilloise jeunesse ba Brazzavilloise wana o za rwandaise o comprendre siko niveau ba finga na tu vas comprendre journaliste à Brazzavilloise wana za rwandaise na comprendre to fula ya to beta masoto ndo beta on a faire comprendre que l'homme qui gagne tout ça en carte ça dit exactement fula te maloba o yo mo zoloba yo mo za se contredire mais le tout de façon mais le tout de façon le tout de façon Gloire olangi oyebi ke presse na biso eza ya kobeba ke note kindumba makasi et puis nini comment on l'appelle ba côté ba musicien bango balinga bata ba presse donc ba musicien ba romozo ba fille à presse ba komisi bango loro la batunango ya ba ne ba benga oni ba katula soif na bango bona kindumba ngo ko beba kindumba za ya mutu za presse za ndumba presse za kombo ya listanga ya ba journaliste na ko kata Gloire Mukie to koma na sonia ko lobaka na za journaliste to koma na sonia ko lobaka na za chroniqueur en musique omba yozo comprendre mais Gloire ya comprendre te ya ko loba yango parce que batu oyo kindumba de réseau salama nga zo bango à haute voix muto sanga loko azate ça l'a pété donc je le dis à haute voix donc kindumba de réseau kendele nenga mabe faut qu'on le dise pour mabe es longwa mabe esila bayo rapé soni batika sopipe biso to révéser to tika et comment les un métier moko noble mais ce que bi quelqu'un dans jeunesse bien ba chose aux abandumba pour ba accepter yo na belle famille na yo est commis un peu difficile parce que ba journaliste bazalaka biso ba oui biso ba journaliste aux arabandumba moi je le dis yo na zolo bat biso ba journaliste aux arabandumba na sens ni to liko na ba musicien butu balala raté ba journaliste balala raté surtout ya basi balala raté ngai ba ya mikolo wana après tout d'abord transport on va na dire na mutu comme musicien ye wana na sima jour accident pas otiki famille na musicien a se sauver na donc bolala raté pongi ezate boko ba ko bolata bomelaka banini ba cocaïne ko kuzwa meli coca a rolala pongi ti donc te balala raté parce que ngane na non moi je parle de journaliste bien sûr pour la pongi ngamu konza pongi faut dire kimba ebi ngala la kana siko na bien yo makamolo ba yo ko tsanga ndeni na koti so parce que tu zara no ernyo so ebi position nga ebi ke 22h 23h nga na koti na lali voilà mais pour na kindumba bazo cha biso nyoso mais pour na pongi ya kolala ngala la kana nga ba balala raté baza be voloko sali kasi itazo no babele na yoti po yo lala raté pongi makazi olala ki télé na ko teki 3h on regarde parce que je faisais non c'est signé contrat yangola muto on va na titre je dois être là mais c'est vrai que avant na quelque chose yo ndoza olala raté bon so to ke consolande to ke no concert depuis to lala ki to vendre ti 4 tu sais que concert est-ce que ngano to vendre ti 4 oh papa mais parla na loba il y a chaque jour ne mabe il y a un autre ne mabe parce que mibali na bino o bino ngala ba pa ko to kindumba na mitie mais ko to ko lala te na milongoli pongo na lala na va mukonza pongi muneno ya pongi mais bino basi mibali na bino batu na bino te 3h 4 soit disant bon yo ce que ça musicien pour faire 4h lobby parce que mobali nanga ala mondo mobali nanga musicien te je n'ai précisé c'est un musicien té ana monde ba musicien na ndenge nini reste avec des musiciens Marguerite vient en Europe il reste avec des musiciens oh demande-moi quoi yoka awana ala mutu ata yesu kwa na tu ana biso yesu sikoyo amba tutika ko bimisa ba ndeko na biso basi lo kwa bango kande baza mabe katima ya mutu
Toi, on va dire Moutou à la raté. Combat, s'il vous plaît. Oui. Moutou à la raté. Quand on a moutou sous télé, on sous c'est un bien les bandes avant qu'on a TV. À la rana été. Moutou super dans le bar. Les journalistes, tu dis 20 journalistes qui viennent sur la raté. Pour beau tamandé. Jusqu'au la raté. On la raté. On va bien bakina ba on va la raté. Yo la raté. Yo la la. Tout à la babnani. On a le monde immédiat. Oh, na monde. Yo boyo na kutu wana kaka telefone ko to na concert to na bakingani. Kingani ngana mbeto na yo ka musique tenenenende. Oka. Nazana bana. Kasi concert bien sûr mais concert ko ko ti quand même na kezo. Mais Omba Matolo Freddy Matolo concert. Ya uli mouche na mona passe yo beta batolo te. C'est là beta batolo na ngai. Na ko concert mais na beta matolo na monde na télévision. Soki na boaki libanga na ngai. Oui, soki na boaki libanga na ngai ya wili ndeni mon vieux. On est là normal parce que na lobby il y a pesingai. Des libanga za vieux balinga libanga neti ya wili musheni ko damboka 00242 243 LB Bidier non on a Brazzaville Bidier Elbe fidèle na Brazzaville. Waso le risi kunga moi problème mo boy ya wili musheni a sauver. Mais on a quelqu'un qui fout du transport, on a $5 à taxi express, l'essentiel, les cas à comment on a appelé, il y a concert. Soit comme il y a avant le concert, c'était défilé, journaliste, défilé. Alors qu'on prêtre, Betty Mato la 10, à Betty 20, on a besoin de $200 à foutu peut parler dans ton. À foutu peut parler dans la ton. Il y a des chaînes de salaire, tout ça, la Congo, on a besoin de $1,000. Na limite journaliste yebsangai esi comme on a Chantal kanima kibeta matolo pa mutu moko boy po basala ngote yo lobela ngai journal nini o Chantal kanima sala yoka na mito Chantal aza reportrice ya Cesac voilà donc avant na Cesac na mboka ba vena nga na bosa ni komo na ba vena nga ba zebeli ba na Cesac wala prof moi pesanga kuna fasik mais c'est Titi aza présent Cesac wala avant dans le monde ça journaliste il y a aussi des difficultés de gens en train de vivre. Il y aura des gens qui bien organisé, vraiment journaliste, on est dans 4 ans pouvoir du monde. On a droit à Matolo. Est-ce que Claudie, c'est des gens pourquoi il est bien payé dans Boranae? Nous ne sommes pas bien payés. Nous avons Roberta, Venanga, Janista, Chouan, pour tout Matolo. Gloria, moi je te soutiens, Nagwana. Mais tout c'est comprendre. Parce que de toute façon, on le même si je comprends. Moi je dis ceci. Matolo eza mabeti ngamoko pe na beta kango mais façon tozo salela ngonde ezo bimisa biso mabe matolo eza ndeni faut expliquer bat matolo on faut peut en ndeni surtout to na façon bana basi pour moi c'est ko senga to tshoko siko na ndanga ko senga kasi pour ça la bien pour même si matolo ezo bongisa ngo moi c'est ko senga ezaka mabe pour ba longono couper na bo pete pour na ko senga to do ba so na ko senga parce que ngane na boda sengaka na biso bike na senga te na kosi na sengaka. Mais on sait qu'on a la télévision comme na plateau na alors via na bande émission ya Willy Mushirende na bande vina nga yo ebika na bande émission na sisi ya Willy nde amso ko tinga chauffeur a libérer nga la ke o tambola ko senga na lokwa mabonza na concert to boye to tika ngo parce que ça bien te ko fixe biso nyonso en général. Moi je dis par rapport à ça même surtout se comprenait été ko senga wana nde ya télévision ba mbonda te eza métier moko noble métier moko kitoko makasi elengi ko ça moni na loba bu na moko pesa loba na tilo bina tongo ya musalo na tangela en classe ah oui mais façon tozo kene la ngoto kene ndama ba longo pe couper na bo pété so pas monsieur moko boyo kuto ko longo ti likolo nini ya ko senga to longo na libanga to tshana ko senga bo senga ngane trop ba via ngo pe ba baye biso o tete ke mafumbe na bien ya Willy habite mko mona na bureau na to vane ko ndona veni mongala kana tana te lo ga mutu ko to mikolo yo te lo ga ngai te ngata na internet na benga ngata na ba fena ngama beka chaque le 25 fatine la gloire mbongo no bengete na bien Omba Gloria bon na ye début noka moi muké ça dit l'air toza bata presse Gloria ninga lobike non azaki na concert akena pour na plaisir akena pour ensemble sala msala pe monanaki bomonaki concert il y a depuis tu bomonaki il y a les Bogards donc ça dit so ki toke ba concert tokenda juste pour nous zwa banini même sous bakenda ne bouloté bakena ne bouloté donc bakena ne ko sala bani et puis bakipaka ba concert o ya rokende
bango ba ki paro ba bi que non prêtre royati concert de pitch tu se retrouves combien de journalistes voilà ngai Freddy de nana boduka ba équipe de passage tu as 5 journalistes ou 4 amoni pourquoi ba 4 ouais depuis tu vas penser que papa conforme ba maman conforme Brigitte vivra bien tu sais que concert ya JB ba ki ba ke baluba tout wana ba mbo ba ya so concert a Kofi ba bi ke bata mo conforme ka kana ba roya so concert a wera ba bi ke grève vous la lié batiti a Rosala non ma musique to comme na ba parti pris ya ba journaliste ya ba musicien ne da misio kene na répétition ya héritier comment pas babi ka uti ngola mongo ezali maintenant avant kene to mona muto soutenir héritier té na minute kene na zamba plein po babi ke sankara banana sankara banana wera tina ambulance bana mukie chiko ezali po ba uti ngola donc eza pasi Freddy eza pasi ka ndenge za wana nde bazoloba eza pasi tokomi déjà kosisa mais tosisa na l'homme insulté partout dans le monde. Donc, on a déjà beaucoup compagnie parce que tu as mis déjà, moi, aussi ça. Mouto a fingami, ouais, a fanatique, il y a bien, Félix Oazé, quoi, a quand même un artiste congolais. Naïbike, Bozolinga été, Napoto, oui. Mais il y a quand même artiste congolais au Bobaki qui est fanatique naïe aza mutu naïe boy c'est normal aza solstice et ça le rôle là les losoki toyambi japonais au betali solo ya maison mère pourquoi parce que à l'école la maison mère et ça le rôle là Fernando Mbaya les lois à Fernando Mbaya mais azalaka solstice o ya binisa biso ba biloko ya zekwa wana leo na pese moment lo ba mukie Fernando Leningo Kimeli Nangolo ça va webige yo vraiment za critiquer makasi na poto babige yo trop wazé quoi pone en tout cas merci na sepeli moni moto ba critika quand même mona nzambe oyaki pena pona ko aider mukili ba critika ki belé suka fallait ba bakene kulusu le problème c'est quoi déjà nako linga eza vraiment réponse par rapport à bandeko ba bengaki. Et ça, moi, je vais essayer encore un peu de décortiquer par rapport à beaucoup de gens qui nous ont suivis, qui peut-être ils n'ont pas trop compris ma philosophie. Philosophie n'angé zalaginin. Les musiciens na biso nyonso, je les dois beaucoup de respect puis na lingara bango parce que biso neto la libanda, baza ba patrimoine en mboka parce que na Afrique, musique eza hébergé na Congo. Oya boya ngwa sali monde nae. Nazala contre venanga Kofi Akram Mojete, nazala contre venanga Werate, nazala contre venanga JBT. Na ye moko waze kwa ex-boss na ngai o nazalaki mu na kata mouvement na ba masa nyonso papa Wemba ba vena nga redi ya Messi ba ndeko nga ba Fali Pupa ba ndeko nga ba Ferré ba ndeko nga ba Manda Chante ba vena nga bango tout parce que bazo représenter mboka mais le débat qu'on avait c'était quoi les débats c'était par rapport au comportement na par rapport à ba texte ou ezo sala malelo ba ndeko bo finga ngai soki na betse ba te belé mabaku seul si yo bolimbisa. Mais débat on est allé pour nous décortiquer bablo comme monsieur Vandara se bana ma ebele le tozo beta porno musique ndeko ya Monica zoko sepela na ngote a rosala mukili na ye azwa ba musique nyonso ezo bima bima lelo atala ngona mama na bango na ba clip atala ngona ba ndeko na bango oya basi ba yoka ba bêtises ezo yembama et ceux qui bino beaucoup encourager yango à venir ya lobby ya musique eza nini. Lelo boye tozo mona bandeko belé na lobaki yango na ndeko na ngai wili je vais les répéter encore bandeko belé bazana bango ba homosexualité mais lelo bakoma ko bimana mibali pona kaka manque ya production je ne sais pas moi manque ya succès excitation ya compétition ba compétition moko ezangi sens musique eza ko édifier parce que même na kati église deuxième ministère ezala chanson parce que na kati ya chant ndi ba panzaka ba pesaka message ndi ba sala ba biloko wana tout mais si o lelo nga na lobaki loko wana bandeko belé ba lobi ono na kozala mutawaze quoi non na lingaki kaka na meka ko pesa neti moi différence par rapport à ça bata la musique iti yo zolo ba ke ba finga nga yo pe mutu sala émission ngo okoko loba makambo ngo te bata la musique lelo musique ya lelo na lingaki na zwa malheureusement pour na beta pa waze quoi donc moi na zo explication mususu ezate bon na kolongana na ta côté wana bata ata papa na biso lutumba leo na kufite bayoka ba texte nyonso sala na ba texte nyonso pa lutumba sala et édifia
mutu musa zaki na problème bolingo tanga koyoka yoka ayebi ndenya ko sédifier mutu musa sala ka cop na vie simbaka te ayoki vie na nga redi ya misi ninga beta utanga ina ya wana mokili nazalaka na motema pembe loboko likolo nakolela nzako mbasunganga siko nze mwana yo mona mabe wapi siko ezake no lelo ko makeno fungola na kotisa na boka kimena tonda kiti babilo ko wana siko to yoka ngo komana ba parents siko ndi na baka na bandeko ba mona mabe na baki likamba waze kwa nalinga to juger makama ba succès banini te mais to juger ki nde comportement mais na ko senga kaka kino en tout cas bandeko wana na sekuaki mingi balongola ki fanatisme tozolo ba musique pona héritage wana tozana ngo ya patrimoine ya mboka na biso qui est la musique tolinga ki to critiquer poto décortiquer mo ba branche wana mo ebele mais ba mama mona ba beta maki libaku ngana la chrétien et puis ngabna na landela makambo ki bonzambe donc ezaka ndengo wana quoi voilà nazong sur le mal. Ah, so au monument mbala expliquer sur ça expliquer, c'est-à-dire il faut beaucoup comprendre quand et puis vous pouvez par exemple belé oh papa la biso choski pa Mbappé ba bêtise banini mais quand même ezaki moi propre mais omba na bana yo omoni caméra na miso ba te belé wana bazas ce qu'on a besoin ba fongol matoyi bazas ce qu'on a besoin ba yoka yo o bani la mot de la fin là. Mot de la fin, merci Freddy, nous passer la parole. Merci nous passer la parole. Merci. Message nanga souka izaka keno to journaliste, journalisme, monde où il y a journalisme, isa métier moko noble, métier moko vraiment oyo ezaki na bosaye et c'est ngomi ya osala ngo melelo ko même sous mon aso axis ne facile ba parents ba ko banga mwana akota abima na télévision parce que osala et bébé ba yaya ba leki ba est plus pur que le ka ba yaya baza plus pur que le ka ba leki donc ba guerre froide entre biso moko vraiment na osenga o esuye mutemo aza na monde wana vraiment ndiko nanga totika matolo na ngo bien mais ezana bandenge mo bien kusela ngo iza malamu mingi to abasi mubali réputation be bati Fredia kimba ko senga na bandenge nyonso Fredia ko senga ni bana loti lobi aketi na ndako tavani libanda bi na vana no KTV fois bi mandaza via sokola lati abima ali asisi Fredia ko vana ne mais moi si réputation moi si ni mtebe baka ndumba mubali baye bango te moi si babenga moi si na ndumba mubali ndumba akutu essayer kutu danger pour ndumba ba momi beli baya quand même moi si so za réputation mabe vraiment isa malamu te za vraiment kitoko te o asepeli ayoki message essuyer alimbi seme na lubika de vérité parce que vérité quand eza na monoko merci na Fredia Kimbe na nini na débat au lelo merci na Herman un peu retirer la caméra merci à Yemoko Babi Evra Bisangu l'homme à la Porsche Cayenne mon vieux Babi dollarisé ma boko omba potongo dollarisé Babi ton code na Fredia Kimegoya tine notamment le pele et ça l'a bien mingi merci beaucoup na Akasia Mouyaya depuis Belgique merci à toi Bikoukous Gervais depuis Paris merci à Marlène Kassanga depuis Paris merci na solo RTC Mbaya na Toulouse wana ba tout sur travers sur Toulouse ba gros bisous et je fais de gros bisous aussi à ma maman chérie Evelyne Kalindula toute la famille Potongo de gros bisous à vous merci aussi à Yemoko de la nation babi micro oyo yaye Batunyo soto boge mais mobile no boge pesa ya tambote mobile nanga na pesa ba gros bisous chérie pesa na fika sima mikote ya batu sima simi bo mbena na sima tindi Mobile Nanga, je t'aime beaucoup de gros bisous à toi. Tu sais que je t'aime beaucoup, hein. Tu sais que je t'aime beaucoup. Bisous. Voilà, tout élément. Tout élément cité. Naza na pona yo olangi. Nabi olangi. Obiki. Ah oui, ça va, Nzambegara. Zambo na rane ka fidèle nzambe soki nga na voyagaki na seki nzambe so na kendaki Madagascar na mbongo ya mutu batanga kombo na telemate nazala kaka na malade na ti na kupola loko ezaki na ngoye te nzambe sali le grâce na grâce à nzambe pasteur de Tokabunda mon pasteur que j'aime beaucoup papa langa o atika nga pasteur étoile depuis France o apesa nga message avant na kine Madagascar que nzambe nga siremo kati no me kombe robima ayeba ki le pourquoi le nzambe sali grâce glolangi azongi mutu momo na tâche de qualité
balinga baboka lisusu me nzambe kaka ningai koma te. Merci na nzambe, merci na Freddy Akime pour l'invitation, merci na de la nation babi tara moto aza jeune na cerveau et informatique na moto nanga benga gaming cerveau monteur pour internet et internet le roi mai. Merci na le roi Hiroshima nzamba parce que na rata France ton amona le roi Hiroshima mona LBD Serge Boga leader ya Marceline jamais azanga arozanga jamais pour aza on a leader nangai faut azala toujours. Merci na le roi Hiroshima sous merci na tonton Babach Motema Charlène Makanda les amis de LBG na France wana Barachidi batutu balinga pourquoi pas Dieu modango ki casse-paye. Merci na Bendoze, merci na ya Janice Tanchunga pour tout motema nita sita moninga ya Rex pour luku pourquoi pas si maman milise ba motema tous pepe la metolo mama gode kitenge qui encore na bossa na robo de miel de sang et ya bo matin na seko qui peut le roi te miel bo ma papa talara wali koloro bolanda landa te kitisa otarara na yo comprend le rona lobby toi bo na se maison mère bobo ma bobo mote na se igomo konzi qui encore na bossa na olingo ba ça d'abord na bossa mutu moko babi ye moko babi ba chake boy mango koto grand prêtre vieux chungu wemba yo papa wemba ba gros bisous papa. Famille Olangi na poto famille Wanjo la famille Kafua famille Omeyonga pourquoi pas mon grand frère Jean-Marie Lukulas oh toujours ça campagne kalate débat oyo izoya Claude Olangi muta représenter débat wana ngapena nous pe fona loba shagi merci na yo po ozaka moto nanga ya kati soki bosangisi mayele yo na hermana mpor yo eme bidosha autoroute ayebi Nadine Kasongo Stella Kasongo la merveille Juliano Erkamel Julie Mekatol posa la kawana Sandrine Mopende puissance la patronne et voit Bisango l'homme à la Porsche Cayenne. Pourquoi pas na yo demi-dié le roi Hiroshima Nzambe abaswahili nkuna na kati France na yo pe LBG l'ami de l'ami donc batapembe na batapembe bosangisi mayele na bino bokomi mbamo en Jakimbe yona LBG ya nikita tudi moi so teza moi kitoko ya basa France nyonso Juliano babi Juliano nataka kombo mbaye na ye na bombi pokala mingi te na poto na boyaka kovanda boyaka bovandi na mibali mais ye bobali bo honorer je le dis à haute voix Juliano vrai chéri babi moi sa taille babi non rien à dire Juliano R Kamel Juliano R Kamel babi mamana babi kala mingi petete to balo bongo to baksa moko pour ça kitoko makasi Juliano RK Ok, merci beaucoup. Tracy Pro, né nazo ba mikolo Tracy Pro, pour ni yo pe o boire raté. Pour chaque déjà sa boaki. Tout na yoti boira.